Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 po ete ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 po ete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio on ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monta volcan qui yangoya bien Keba Zumel 1000 ezopelkisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka na bengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi pona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini lelo ezali mokolo yo toyambi bongo Monsieur Manouaku Waku Pepe Feli oyo aye lelo ko répondre na invitation oyo bino moko ba auditeur bosenga ki ete to yambela bino ye pona bokoka kotuna ye ba mituna na bino na respect oyo azali na yango envers bino ba auditeur yango wana lelo aye po ete akoka koyoka na oyo etali bongo mituna oyo bokotuna ye pe apesa bino biyano kasi ya mbote tokoka kopesa bino occasion wana po ete bokoka kotuna ye ba mituna. Tout d'abord tobaluki bongo epai ya Monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, merci mingi pour la présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 to pesio bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci Papa Roger. Na remercier Kulutu Manouaku. On remercier Claude Moussaï, Denis Katoka, Augustin Kakouji, na Bossanité Papa Jacques, Maman Rosalie, et puis l'andignon sur la Radio Zumel 1000. Vraiment, ezali esengo pe na koki koloba moi privilège parce que Kulutu Manouaku azali mutu oyo
asali mingi pona musique na biso ezali esengo lelo koyamba ye pe kosolola na ye. Papa Roger nazomseli omalo. Merci, monsieur Pierre Maziza. Alors, Natango Tobaluki Bongo et Paya, monsieur Denis Kakuka, merci mingi pour la présence na ona katna masolo na biso ya butu ya lelo. Pe équipe Mobimba ya Radio Zumel Milto PCO bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci mingi Papa Roger. Mbote na yo moko pe mbote na ndeko na biso Manuaku na ndeko Augustin Kakuji na ndeko Maziza tuyoka isolo tuyoka ndeko na biso Manuaku isolo oyo ya kobetela biso ya lelo soki mituna ezali tokotuna ye. Merci. Ok, Natango Tobaluki Bongo epai ya monsieur Manuaku Waku Pepe Feli. Monsieur Manuaku Waku, merci mingi pour la présence na ona kat na masolo na biso ya butu ya lelo. Pe na respect oyo obtenir vis-à-vis ya ba auditeur oyo basenga ki ete to yamba yo pona okuka ko répondre na ba question oyo bakotuna mokolo ya lelo. Tout d'abord yambote to pesa yo maloba équipe Mobimba ya Radio Zumel Milto PCO bambote ya mingi monsieur Pepe Feli Manuaku Waku esika ozwami. Merci mingi Papa Roger. Merci mingi na bandeko banso pe oyo toko kabola na vraiment solo oyo na kati na Radio Zumel 2000. Merci mingi pe na balandi ba auditeur ya Radio Zumel 2000. Na bisika binso oyo bango pe bazwami. Vraiment eza esengo mingi na kotalaka pe komona pe koyeba ke bandeko o pe basepelaka na moto na mokili bazali. Donc epesi ngai penza moto na kati na motema naza na esengo mingi pena kokabola ngonga oyo na bino banso. Merci mingi Papa Roger na ndenge bokanisa nga lelo. Merci monsieur Manuaku Waku Pepe Feli Natango yo ba auditeur bazali pena na esengo mingi ya koyoka yo pe na ndenge ete bayebi ete ozali kati na biso lelo awa nayebi batondi penza na esengo na kati na mitema na bango. Me na kolinga na bongisa toko corriger mo eloko moko na erreur moko sali ezali Zumel 1000 Zumel 2000 te. Ah, limbisa 1000. Ok, merci beaucoup. Natango yo bandeko babolingo tozali na esengo mingi pona ndenge to yambi monsieur Manuaku Waku na kati na masolo na biso ya butu ya lelo. Lelo ezali mokolo oyo na yebi ete bino nyoso bozali na esengo pona kozela boyoka eloko nini oyo monsieur Manuaku Waku Pepe Feli ako répondre na mituna o bokotuna ye. Kasi na tango oyo ya mbote tokoka kopesa occasion na mituna oyo botuni na ye ebongi malamu to baluka nano epai ya ye moko Pepe Feli na banzi ete ezali mbala na ye ya liboso aleki na radio na biso Radio Zumel 1000. Alors na tango oyo ezali na bato mosusu oyo bayebi yo bamisusu pe bayebaka yo na kombo me mingi bakolinga pe bayeba Pepe Feli azali nani. Pepe Feli bayebi kaka ke azali musicien mais tokolinga pe opesa moi biographie na yo na mokuse kaka ona kolinga kopesa moi idée na bato bazali kolanda yo na bato mosusu pe basinteresaka na miziki te bazala deja na idée ke bayeba toyambi nani yango na kati na masolo na biso ya butu ya lelo yango wana topesi yo maloba moi bomoto na yo na mokuse penza sima na yango toyeba ndenge nini ya kolekisa mituna ya bandeko oyo batuni yo maloba ezali epai na yo monsieur Manuaku Waku s'il vous plaît. Merci mingi Papa Roger. Nakanisi toza ko vivre na époque ya technologie sikoyo soki bake ko beta kaka na Google kombo ya Pepe Feli Manuaku na ngasi bakozwa ba information yo surtout ngai na bokuse na koloba nini nazali alanga nzembo nazali moko ya baiba beti lindanda na kati na mboka na biso RD Congo na Afrique centrale pe na Afrique mobimba naza parmi ba beti mandanda oyo ba beti mandanda evandisi pe muziki na biso ya Congo na ya Afrique na kati na mokili. Alors, Natango oyo ya mbote tokoka kopesa occasion na mituna oyo botuni na ye ebongi malamu to baluka nano epai ya ye moko Pepe Feli na banzi ete ezali mbala na ye ya liboso aleki na radio na biso Radio Zumel 1000. Alors na tango oyo ezali na bato mosusu oyo bayebika yo bamisusu pe bayebaka Pepe Feli azali nani. Pepe Feli bayebi kaka ke azali musicien mais tokolinga pe opesa moi idée na bato bazali kolanda yo na mokuse kaka ona kolinga kopesa moi moi biographie na yo na mokuse kaka ona kolinga kopesa moi idée na bato bazali kolanda yo na mituna oyo botuni na ye ebongi malamu to baluka nano epai ya ye moko Pepe Feli azali nani. Pepe Feli bayebi kaka ke azali musicien mais tokolinga pe opesa moi idée na bato bazali kolanda yo na mokuse kaka ona kolinga kopesa moi idée na bato bazali kolanda yo na mituna oyo botuni na ye ebongi malamu to baluka nano epai ya ye moko Pepe Feli azali nani. Pepe Feli bayebi kaka ke azali musicien mais tokolinga pe opesa moi id
na mokuse pe na kolobaka que na bandaki mosala na kati na zaiko langa na fondation nango déjà na ebandeli nazalaki eti na ekolongwa na zaiko langa na 1980 na sali grand zaiko et puis na koleka na kati wana na betaki pe na orchestre national du Zaïre na El Afriza na Papa Rochero et puis na sali moi mosala mingi na beti pe na bandeko moi mingi penza na sala disque na Lita Bembo na sala disque na Pepe Kale na Mpiri Bakuba na beti moi bisika mingi na Viva la musique pe na Paul Position donc na beta pe na Jimmy Cliff na disque donc bref na beaucoup c'est moi na sala pe na Vieux Lema na Léa Toupas orchestre expérimental to salaka na 1978 donc na beaucoup c'est na ali moko ya Balanga Nzembo ya RD Congo. Merci, monsieur Manuaku Pepe Feli pour na limbola na yo osili kopesa na oitali bongo bomoto na yo. Na tango oyo sans plus tarder na lekibongo na mituna oyo bandeko batuni côté ya boîte to lekibongo na motuna ya ndeko Lukusa avant di bongo na ville ya Londres na mboka Angleterre akomi boye akomi Papa Roger mekana nukotunela ngai epai ya Manuaku waku motuna oyo na lingina yeba tango bazalaki bango nyonso tu na orchestre ya Zaiko na bane ya kala na monaka ba image moko oyo ezalaka ete tango musique ezali kobetama ezalaki na ba musicien lokola Bimiombale Mbuta Mashakado oyo bazalaka na liboso na esika ba musicien bayembaka à un moment donné na moni on dirait bazalaki na discussion pe na simana yango na moni Bimiombale azongaki mwa sima asololi na yo tango asili kosolola na yo pe quelques minutes abimi akei après baye ko remplacer na lengilenga na lingaka na yeba eloko nini penza elekaki place wana na ebite tango mosoko kozala na mémoire moko fraîche pona likambo yango na lingi na tuna soki ezalaki likambo nini penza elekaki wana pona ndenge acte wana esalamaki po jusqu'à présent na komprenaka te soki akoki kopesa ngai réponse na yango merci. Ok, monsieur Manuaku waku malobi ezali epai na yo s'il vous plaît. Na kobandana kotombela na bakulutu na ngami bale Bimiombale na Mbuta Mashakado pe na esika bango bazali po basila kotika biso na mokili. Na mokolo wana tobetaka miziki na kati na television ezalaka pe na kita na kati na bango babale boswani ezaki ya makasi e ngade moto nazaka chef d'orchestre donc ba plainte nyonso ezoyepa na nga pe naza kotalisa bango kaka toza na kati na etando tokobeta miziki na etando ekomwana pe na mokili mobimba yango esengeli botia kanda na bino na kati na mabenga na bino tosisa mosala boko tokobongisa makambo yango na sima donc oswani ezaka makasi na kati na bango mibale mais nkolo aza monene pe aza makasi apesaka biso mayele na makasi ya ko gérer likambo yango pe ti tango yango ekende kosila pe esilaki mais ezaki etumba monene ekomaki etumba ya bana matonge na bana binza mais bon heureusement esilaka epuis na mikolo na bango bakomaka nango na suka mpona kovanda na mokili ya nse en tout cas bakomaki bandeko ya makasi mpenza bazali komonana mingi kosolola kopartage baexpérience ya vie tout ça vraiment koswana pende ezalaka donc na bokuse nakokolimbola ngo kaka bongo. Ok, na tango oyo nakosenga na bandeko bazali kote ya boite bozala mpenza na mwa lombangu mpona mituna na bino nazwa peta ya kotanga yango na tango na baluki bongo epai ya monsieur Pierre Maziza na pesi yo pe maloba soko ozali na motuna epai ya Pepe Feli Manuaku maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger. Et vraiment ndenge na lobaki ne bandeli que ezali privilège munene pe esengo na koyamba kulutu Manuaku lelo. Vraiment eloko ngai na koki kotuna ye ezali est-ce que yé lelo soki ayebaka parce que à l'époque bango babandi musique ezalaki plus répété que ezali musala ya bavoyou. Est-ce que hasard conscient que yé apportaki responsabilité munene
parce que biso zalaki ba jeune homme na koki koloba à l'époque mutu abandaki na koki koloba ndenge wana kolongola soni pe kozongisa baboti en disant que boyebi malgré manwaku asalaka musique atanga donc ezalaki ye donc yende mutu soki lelo na koki koloba que musique ekomi eloko moko ba parents pe ba komi kondima c'est grâce na ye donc azalaki un peu pionnier ya koloba ke mutu atanga pe akoki kosala atanga vraiment na niveau ya mwa likolo parce que ba période wana na yebi que zalaki parfois osuki na 4e normal et c'est bon quoi mais na époque na bango eloko na bandaki komona moi esengo ezalaki même entente directe ezalaki te mais moi ba fréquentation ezalaki musique ce qui ezobeta na vis-à-vis okoki komona un ou deux musiciens ya orchestre mosusu oyo baza na production te baye kosepela na esika wana musique ezokobeta na maelika omona pe ka musicien ya ba orchestre mosusu mais chose impossible est-ce que yé na responsabilité en tant que koulout en tant que ba pionnier ya musique oyo ya biso lelo ya ba jeune est-ce que apesa ka ba musicien tolité que en tant que musique ezali à ce moment-là ezali lisano yo soki ozobeta tu exerces ta profession mais soki moninga azokobeta ezali loisir pona yo motuna na ngai yango wana est-ce que apesa ka bango tolité. Merci mingi ndeko na motuna na yo eza pena motuna moko motuya makasi omoni kokoso peut-être kozala epa na biso eza nini tokutanaka mingi mpenza te na kala biso toza kokutana mingi et puis na nkola oyo ya ngai oyo ngai naza koappartenir donc nayi koloba génération ya ngai biso toza kokende kotala bakulutu mpe biso na biso mpe tozali kotalana ngai nazolongwa mpenza na kasavubu nake kotala papa noel na luvungi na barumbu etango mpe naye koyebana na papa Desho ya na docteur Nico nazokende mpe na ndako epai ya papa Desho grand maître Franco kutu tokoloba te mpo ye azala koya kozwanga na ndako tokende otambola mokolo mobimba akotalisanga mosala ndenge ezalaka ndenge nini basalelaka etu mais bokeseni eza makasi na ntango oyo tokovivre sikoyo eza nini nazomona lokola toyebi mwa mingi biso nyonso na ntango biso nyonso toyebi mwa mingi moto akoteya moninga aza te moto mpa koyokela moninga aza te nakanisi nde esengeli tobongola bizaleli na biso na esika wana moto ayebi nyonso na mokili oyo aza te epai oyo nanga mayele suki ya yo ndeko papa Roger ebandi donc yo mpo kokoteyanga epuis epai ya yo esuki ndeko général Wari Matingu mpo akokoteya pe donc ainsi de suite kaka ndenge tose kompletaka na mokili nga na simbi motuna oyo mpenza makasi na motema na nga ntango na kozonga na Kisasa na kokutana na bakonzi ya bacorporation oyo eza kodirige bassociation etalaka makambo ya musicien na koyebisa bango tokoka kobongisaka mwa occasion moko tokutanaka mpe biso na biso tosololaka tozongana mpe kokende kotalanaka ata mpe na bandako ntina esika tokosala misala ezala na litomba monene mpona mosala na biso mpe mpona culture ya mboka na biso. Merci mingi mpenza. Ok, monsieur Denis Kakoka motuna na yo epai ya monsieur Emmanuel Kouakou s'il vous plaît. Bon, ndeko Emmanuel motuna nga nazokutuna yo ngai mpe ntango akala yo ozokobeta lindanda oyoka bakopela waku ozomona ke na bapapa baparent na bana soki yo kimsho bato batondi na liboso ya televizio bakotala yo oza mosali ya kala
na sengi na yo ote ya pe baleki wana batika ko binisa basi quasiment presque bulumbu pourtant wakale ezalaki papa bana bino surtout na liboso ya télévision mais ya sikoyo ekoma na mwana mwayo ozala pembeni te ekomea biso somi soko ozongi kisasa te ya bango nayoki malamu nayoki mpenza mpe likambo wana nga moko esalanga mokosa mpe mingi na nzoto tokoteya mpe tokoluka tobanda koorganize mwa baséminaire entre biso na biso mpo toteyanaka totalaka nzela nini ndenge tozokende soki eza malamu to mabe epui toluka tobongisaka vraiment nasepeli mingi na kokomisa motuna wana na esika na bandeko na biso banso baza kuna na mboka epui totala toluka tobongisa yango mpo culture na biso ezonga nsima te ekende toujours liboso. Merci mingi. Ok, na tango toleki bongo na motuna ya ndeko mwasi Arlette Mbia avandi bongo na ville ya New York na mboka États-Unis akomi boye akomi papa Roger nazali na esengo mingi ndenge boyambi musicien monene Manwaku Waku Pepe Feli oyo tango azali koloba nazali kosepela penza ya mingi na uti koyoka ndenge bandeko bauti koloba ke azwa responsabilité soki akei na Kinshasa asolola na ba musicien mosusu oyo bazali kosala ba makambo mosusu ezali kosepelisa bato te et surtout na ndenge ya kobinisa ba danseuse a moitié ni pe ba makambo ndenge na ndenge mais ngai nalingi natuna kaka motuna moko mission oyo bino bozali kosenga na ye asala est-ce que kozala facile na ba musicien lokola Werason PJB Piana oyo bango bamonaka ete lokola deja basi babonga bakozala na facilité ya koyoka kulutu na bango penza malamu y compris na kulutu na bango mosusu Koffi Olomide ye pe mosusu azali moto oyo pe Pepe Feli akoki kosolola na ye po ete ye pe azali kokende mingi na libanda penza ya makambo yango etali miziki na makambo mosusu azali kosala est-ce que bakozala penza na facilité ya koyoka ye epui nga na kolingana tuna eloko nini oyo penza ye moko Manwaku Waku Pepe Feli akozala na yango comme stratégie oyo ekopesa ye facilité po asolola na bango malamu po ete bayoka ye soki nalobi boye po eza na bato mosusu akovanda ayoki yo me na motema na ye aza kokanisa makambo mosusu okomona akozongela na ye kaka makambo azali kosala yango wana nalingi natuna soki akozala penza na stratégie oyo akosolola na bango po lolendo nde ezali korenye mingi surtout na ba musicien oyo bazali komona basi bazwi bozwi ezali pasi mingi po bayokela bato oyo baza na bozwi penza ya mingi te Pepe Feli stratégie nini akosala wana ezali motuna na ngai. Ok, Monsieur Manwaku Waku malobi ezali epai na yo s'il vous plaît. Merci mingi na motuna mama atuni nakanisi ete mosala ngo ya biso oya miziki toza na mokonzi na biso o alandelaka biso pa atalelaka biso eza ministère ya culture nga na koleka na ministère ya culture na kosolola na conseiller culturel elongo na conseiller culturel nde tokoyeba ndenge tokovandisa stratégie tokosala ndenge nini mpona kopesa maloba wana tomeka koorganize colloque moko oyo ekosangisa balider ya bagroupe nyonso na bameneur nyonso ya bagroupe toza na bango kuna na mboka na ntina ete message wana ekoya koleka mpe omoni Kinshasa yango te moto eza RD Congo donc eloko wana ekosengela yango mpe esalama na baville province nyonso ya mboka mobimba. Ok, monsieur Wari Matingu motuna na yo epai ya monsieur Manwaku Waku s'il vous plaît. Merci Penza, merci. La pesi bino bandeko banso tozobe na kata studio virtuel na biso ya Radio Zumel Mbote. Vraiment c'est une belle occasion pour moi parce que dernière fois na sola na Pepe Feli c'était en 1975. Donc oyoko sur le oyo oyangai
C'était en 75, tout côté dans Lubumbashi. Biso zaki étudiant à l'université dans Lubumbashi, boyaka ko beta ziki pour consoler biso na période oyo ezalaki après le 4 juin 75 et 74 moi mobule bimaka na Lubumbashi na ba étudiant moi tension ezalaka kuna pe bakonza mboka basepelaka na ntango wana kotinda zaiko eya yemeka kolongola biso makanisi mabe ezalaki na kati na biso po ezalaki mpe makanisi mabe mpenza ntango bozobeta miziki na bino bobetelanga paoki naza na posa na yoka paoki je pense que paoki titre nzembo wana nasepelaka mingi mpenza yo mpenza ojouaka na grand rôle okendeki na lombango kodemande bamisisi non baétudiant et pourtant saki ngai mola asengaki nzembo wana baétudiant baza koréclame tobeta paoki elekaki mpenza parce que c'était ma chanson disons eza koprenaki na kosepela nzembo wana mingi mpona koloba mpenza na ntango oyo miziki na biso ndenge ezali mpenza kotepatepa yo ozali intellectuel ozali même grand intellectuel grand penseur nakoki vraiment kodemande yo te okende epa bana wana kopesa bango conseil bakosabone yo nakoki vraiment kopropose yo te ke kende kuna kosolola na bango. Nous le connaissons, ça fait pratiquement 20 ans, 30 ans, le oyo, classe za kasusu na Congo te. Musique bobetaki, ezaki musique oyoki musique, au moins penza ki moi oyoki penza que non bateau azo ta musique, ba vanda sur le banc de l'école. Même ate ba comment na niveau ya likolo penza te, mais ozo sentir penza que mayele salaki. Au solo pa bango oyoki penza que non, na tango wana bozo beta musique, ba lipe bazo ya liboso na bino, na ba yaya bokutaka liboso. Ozo sentir quand même que bateau baza na bagage intellectuel. C'était ce que musique est moi différent na ndenge zo beta malelo. Alors, ce qui ngai penza na keiko tinda yo, oke koyebisa bango ke no, tozobeta musique mabe, baba te viona. Mona ndeka kota mai aliki biso tuto kota mai. Abo, do ba ko meka penza ko sala ke ba dégrader yo. Mais eloko ngala ko demander na bino ba kulutu parce que bino ndebo remplacer ba franco bazali souté, ba madiru bazali souté et comme bino ba kolo. Moi je demanderais c'est que ndenge lobi awa bo mona ministère de la culture. Bossa la loi. Parce que si on a un côté conseil et simba na ngote. Bossa la loi. Loi oyo ekolbaka. Si on voit que les banga moko, c'est-à-dire so dédicacé moto moko na nzembo na yo. L'État occupé ça autant parce que moto na pesi mbongo. Donc yo peut faire la contribution sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire yo le conseil d'affaires et peut sur les banga moko $5,000. Alors $5,000 dans l'État on fout à 50%. Si on a un combat moto moko. Au lieu à 5 000 yozwaki, enfin 5 000 yozwaki, au long de 2500, au versé sur le compte du trésor. Ce qu'on a dit, c'est 25 000 euros dans le compte de l'État, à Zuyango. Comme ça, la musique aux associations va dédicacer. Pour la musique, ça de l'eau, na Kenya, na vacances de l'année passée, na Nairobi, ba pekisi musique ya Congo beta le sous-souté. Balobi que musique yango ezalaka pa publicité. Wana ku ba congolais nde bakiko loba ngona ba tomboka wana. Parce que musique na biso za Uganda, ezala Kenya, ezala Tanzanie yo moko yebi ngona ko expliquer yango te. Musique na biso vraiment ti lelo oyo e vandaka kitoko na bamboka na okende. Tiko ba Zimbabwe, na ba Malawi, na ba Mozambique. Musique n'a pas de pensa que dominer côté on a même bah yebisi bango que non musique n'a pas de plus commercial les alongo ba publicité hein ils en a bato ba on peut vraiment lingala mukete ba bani ko yoka musique ba mono mona oui batanga ba komba bato c'est-à-dire que musique oh tozo yoka ce n'est pas de la musique et ça on va faire ba bani ko pekisa ngo sikoyo na ba station de radio na bango ba yoka ngo le sous-souté. Moi j'étais là personnellement na bengi na radio na lobby que voilà, les Andengo musique n'a pas banda beaucoup. Moi, on n'a pas sauver le meuble tout simplement. Si je suis aussi un grand fanatique à musique, non, à tête depuis qu'on a biso, système des alaki. Tu sais comment ça va continuer biso, tu sais comment ça va tout baza pour émerger dans la société, ainsi de suite.
mais ils sont compétents pour la banque, musique n'a pas pensa et côté problème, notamment des fois il y a qui faut le expliquer tout ça, mais et si mais qui pensa. Alors pour na koyebi ça tout simplement ndeko que na koki jamais ko demander yo au sala mosala wana ya ko kende ko conscientiser ba musicien na so pour na bango li banga moko dédicace moko ezele ko coûter dans les 2000 €, 3000, 4000 ko ke lobi so ko nzembo beto ndaka ba dédicace ezama la muté nzembo baby sense nango ba ko mona ba yo kro muté mama be donc ba ko ya peut-être ko finga yo. C'est ainsi que pendant qu'on suit ça, donc on a répété tout simplement, enfin proposition en gaï, na moni bossa la loi. Bini bossa batama yele, bossa la loi, bo moni ndenge musique ezo beba, bossa la loi, bo yebisi ba konzamboka, notamment ministère de la culture et des arts, bo julo wana ba adopter na parlement et comme une loi peut-être mboka. Au sali dédicace moko, au futa autant. Au sali dédicace mi balé et kozala autant. Au sali jomi et kozala autant. Donc comme ça au moins bakoye bake ba dédicace basala kawana eza ko bomande musique na biso on muta ko sepelata somba asoma un disque publicitaire ayoka musique mo ba publicité nana nga ko sepelata somba ka publicité pa yoka donc mais monsieur Wari Matingu soki totali na oza koloba pona etali ba mabanga ndenge babwaka ka bato eza na bato mosusu pe babwaka ka bakokozala ba connaissance oyo pe apesi ne rien mais babwaki ye kaka sikoyo yoza kosenga ke l'État azwa décision pona na ndenge ke soki babwaki moto ke ye afuta pe na l'État na mbongo bafutaki afuti ndambu na l'État ndambu atikali na yango mais eloko nini ekoprouve ke bato nyonso tu babwakaka bango nyonso bapesaka bambongo omoni te ke ntango mosusu pe makambo wana oza koloba eza kotenir te te idée ezotenir na sens que soki otandi nkombo ya moto ata ndenge ozala papa Roger bazwi kombo na yo babandi kotanga yango donc bazosala siko publicité na yo baporte nyonso tu balofungwana oyebi ngai nde papa Roger de Mikili par exemple bano bengo ndenge wana papa Roger de Mikili be Roger de Mikili baporte nyonso bandi kofungwamela yo osoyebani ososali kombo esika yo okende olobi kaka me ngai nde boye te eza nde yo porte funga maman au côté au moni que yo ko le batel voilà on peut s'embongo te il faut fouta pour bango pour basali publicité tout autour na yo d'où bango basa pour ton ça la publicité na ba combat bato il faut ba fouta mbongo na trésor trésor peut se retrouver parce que na loi na biso mboko lobi soko yo c'est des chiffres d'affaires soko yo gagner au c'est entreprise na yo à but lucratif au gagner mbongo la yo l'État a un droit à jouer contribution sur le chiffre d'affaires ce que c'est 5 000 aux entreprises on fait 49%. Il y a la contribution donc on va bien à CCA alors tant que on va dans la trésor c'est hors la loi et puis tout me kako décourager moi le Congo il y a des dédicaces tout me kako décourager ngo tout me kako décourager ngo pour y avoir une musique là biso. Ok, merci monsieur Wari Matingu na ebité soki monsieur Manoa Kouakou Pepe Feli akokozala na mwa liloba na oyo monsieur Wari Matingu auti koloba balobezali pe na yo s'il vous plaît. Nakanisi likanisi ya ndeko général Wari Matingu za proposition moko pe na kokomisa yango po mayele bimaka tolo moko te tozana posa ba mayele nyonso tokangisa yango esika moko po tobimisa eloko yo ekwa kosunga culture na biso na nzela oyo esengeli. Merci mingi. Ok, natango yo pe to baluki bongo epai ya monsieur Claude Moussaï. Monsieur Claude Moussaï to pesi yo pe maloba motuna na yo epai ya monsieur Manoa Kouakou Pepe Feli, s'il vous plaît. Merci papa Roger na sepele mingi ko solo na kulutu na ngai Manoa Kouakou. En tout cas na yoka ye kala. Mais naza mwa ba mitune bele na kutuna ye. Ya yambore mina tuna ye eske ya zana na bomoko ingomba o basali ya bomoko. Oto moni ba papa wemba na ba artiste mususu o makambo to utu ko yoka siko tout autour wana je pense que bomoko to o mususu ni ba uta ko kanga ba sokoda wana yaza na sokoda ou bien yaza na bomoko ou bien nimpo ba makambo nyuso tu
esengeli elobama na kati ya bomboko basokoda mpo basolution mpenza emonana. Et puis de deux, ngai vraiment na comprenaka te grand zaiko eza wapi. Est-ce que ezalaka kaka bien ekufa? Mais soki kokufa ya grand zaiko ekufa vraiment ndenge nini mpo tokomprenaka te lokola ka mungu na nzungu pour histoire ya grand zaiko esili. Et pourtant grand zaiko ezalaki orchestre oyo toye komona kutu bamédaille kutu epesami. So bamédaille wana epesami mpo grand zaiko ezalaki. Mais lelo grand zaiko eza wapi? Po etika lokwa mwa batu na baposa moko boye pe baposa wana ezalaka kaka. Donc ngai na ko préféré apesa biso nanu mwa historique moko ya bien ya lisolo ya grand zaiko. Et en plus lelo aza ko se retrouver na milieu nini na cadre ya musique po tomoni lelo ye aza parmi ba monument pende ya guitare na bamboka na biso wana. Mais lelo tozomona bano bazobetela biso guitare solo tozomona que on dirait baza formé te, on dirait bayebi pe bazoyiba pe ya makambo yango te mpo so na tali molongo na ye na yo kozwa barigosa babongo wende basoliste ba 8 kilo basoliste ebele banyau omona ke différence eza makasi. Lelo bana ata bakomi kobinisa biso bazotia nde befe mpo yoka mwa so moko boye. Mais lelo na ntango na bango befe ezalaki te mozoyoka pena musique donc terrible. Donc vraiment na nini nanu wa expliquer ngana alors ba question mususu na baksa moi sima quoi. Merci beaucoup Papa Roger. Ok, monsieur Pepe Feli Manouakou Malobezale Painayo, s'il vous plaît. Merci mingi ndeko na motono yo tuni. Pona ko yanola o ya liboso bomoko eza structure salamaki tango ya mope salamaki ngana zalaki na mboka te. Fonctionnement na mope na yebi bena ndenge yango ezaleli te. Sokoda yango nde ya ko remplacer Soneka. Pour Soneka ise kokisaki mbula nango ya existence nango et lokola ezaki reconduite ekendeki na dissolution. Donc eza dissous et Sokoda ko salama pour et remplacer la place ya Soneka. Mais malheureusement Sokoda tisiko yo pe eza ko fonctionner pena na ndenge singilité. Mais j'espère que titozo kende et kwa kokoma na ndenge sengeli sala pe ndenge basuiza eza na Suisse wa SACEM na France, SABAM na Belgique, GEMA na Allemagne. J'espère que ikokoma na niveau na. Mais nyonso to les autres senga bato yo baza na kokamba institution yango to organisme yango bazala na transparence pe na motema ya malamu ya kovandisa lisolo oyo ekomema pe ekotalisa mosala ya baartiste ya Congo bazwa mbano na bango na ndenge esengeli ezala po kompani wana société wana eza société esengeli ekotisa mbongo ebele. Alors likambo ya mbongo wana nde pe ya moto ezokabola bato ebele po moto na moto azomeka kotala neti intérêt na ye personnel. Nakanisi soki tobongoli makanisi na biso na ezaleli na biso to penza likanisi ya kobongisa nakanisi kompani wana ekoleka babanke ebele tozango na mboka na mbongo. Alors pona likambo etali yonza iko nga nazongisa orchestre nakoma kobeta na bamusicien baza na mbula ya bana na nga tobetaka bavendredi nyonso na Bondal musika te na maison ya zone ya Bondal. Et puis samedi na Chebeki na au commandement 25 et dimanche nyonso ezaka na mboka sika chez Papi Tolas na référence croisement Gambelana Biblique Sagopo. Et to silisaki déjà quelques titres na studio na tango tozolo baboeza déjà na téléchargement na iTunes na Spotify enfin na ba plateforme nyonso ya téléchargement.
et nambula oyo nde tokobakisa batitre mosusu mpe tokobimisa CD na DVD physique oyo ekotekama. Donc naza kocontinue kosala mosala Grand Zaiko eza nango eza kocontinue, mais sika tozokende na formule mpe ndenge mosusu na ndenge réalité ya évolution ya makambo ndenge eza sikoyo, parce que so totali très bien CD penza ezo fonctionner sous na ndenge ya kalaté, même ata ba major ba maison ya minene wana ba Sony ba maison mosusu wana to ya minene ba bimisa susu ba CD physique te, ba CD physique ekoma kobima moke kaka eza ciblé na milieu na yango eza elaka, mais tout est comme na téléchargement sikoyo. En attendant, je crois que industrie musicale eza kokanisa pe procédure nini mosusu oyo kozala ya malamu mpona commercialiser ba musique. Donc na côté wana Grand Zaiko ebetaka nango week-end nyonso na Kinshasa. Alors mpona likambo etali ba guitariste, nga nakanisi époque na époque eza pe na makambo nango, eza pe na ba réalité nango. Toza passer étape moko na kanisi oyo cycle comme na suka, il faut cycle ya sika efungwana. Alors cycle yango ya sika kofungwana ngo nakanisi kozana litomba ya monene na tina ete biso babeti oyo tobandaki kala oyo tokutanaki na bakulutu na biso batiki biso tozali encore na bomoi bango pe baleki baye kokota na mosala baye bakuti biso pe tozanano na kanisi elo tokoka kofungola cycle ya sika pe ekozala na orientation oyo ekozongisa pe culture na biso na nzela na ndenge esengeli mpenza ezalela na valeur nango, parce que bambula miziki na biso ekoloniza Afrique mobimba. Kaka na mokolo na lelo tobandi koperdre mwa moke, mais il faut tosala makasi tozongisa likambo ndenge ezalaka na kala. Merci mingi. Ok, natango toleki bongo na motuna ya Vie Mao avandi bongo na ville ya Cape Town na mbuka Afrique du Sud akomi boye. Akomi nazali na esengo mingi ndenge nazali koyoka Vie Waku, le grand guitariste, vraiment longoni ya mingi na mosala kitoko oyo asala na mbuka na biso pe nazali ko féliciter ye na durant carrière na ye na o asala pe ba souvenir ya kitoko oyo atika na mitema na biso. Motuna nanga na lingi na tuna boye. Na banzi nazalaka na ami moko oyo azalaki pe kobeta na kati ya orchestre Big Star ya Defao Matumuna. Nazalaka penza proche ya orchestre wana pe lisusu. Mais eloko moko na lingi na tuna ezalaka soki ba musicien ya Big Star ba beti concert. Tango concert ekosila na moment oyo ezalaka tango mosusu président il faut apesa moi mike na ba petit na ye. Soki tango mosusu geste salami ba petit ba komi ko bude ezalaki komona Defao Matumona il faut alobaka kaka ke lelo penza na pesi Waku raison na makambo yo ndenge nazali komona yango na lingi na tuna pourquoi azalaki toujours koloba bongo ke azalaki kopesa yo raison. Est-ce que likambo moko elekaka tango azalaka musicien epai na yo ou bien comment pona komprenaka te eloko wana etikalanga na motu ya wana nazwaki likanisi na tuna pe question wana à chaque fois soko alinga devoir ba petit bakomi kosala neti ba yimaka na likambo etali mbongo azalaki koloba toujours ke lelo na pesi Waku raison. Est-ce que okoko zala na idée na ebi ke question wana naza mieux placé te na koko tuna na yo, mais na tuni yango po tango mso koko zala na idée pourquoi Defao Matumona azalaki koloba bongo. Merci. Ok, monsieur Waku malobezali pa na yo s'il vous plaît. Merci mingi penza na papa Mao, mais nakanisi motuna oyo ekosengela penza etunama epai ya général Defao, parce que yende moto ayebi eloko etinda ye alobela ndenge wana. Mais ngai na expérience moke oyo nazwa epai na bakulutu na ndenge pe na dirijaka Zaiko en tant que chef d'orchestre, puis na ndenge pe na continuer ko diriger ndenge na salaki Grand Zaiko, na yebi que mosala ngo wana to salaka ya toza ba commerçant. C'est-à-dire tant oza commerçant, oza na capital, osombi marchandise oteki, tango koteka ozwi mbongo, il faut oyeba kokabola capital
na bénéfice nde esika yo kwa kobimisa salaire lifuta ya mosali moko oza na ye e capital yango nde ekopermettre mpo ocontinue mosala parce que soki ole susu na capital wana mosala mpe ekufiti nakanisi soki nakoparaphrase soki mpe na koti mwa moke na kati ya likanisi yango général de fa azalaki nango nakanisa ye komona yango ke ntango ozosala il faut okabolaka fond ya roulement fo ezala epuis babénéfice yango nde okorepartir okoretribue na bato nyonso bakosala yo nakanisi ndenge nakokoyanolaka yango na ndenge mosusu namoni te. Ok, monsieur Pierre Maziza olobi ete ozali na motuna malobi ezali epai na yo s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger. Na ko remercier lisusu Kulutu Manwaku. Motuna nangai ezali boye. Na retour na ye na mboka après un long séjour awa na mikili ya poto. Ye na yokaki que alaki na posa ya kofongolisa neti école moko boye ya musique. École moko boye ya musique. Pona essayer kosala mwa coup de pouce na baleki oyo balingi kosala profession wana na motuna na ngai ezali projet wana asuka nango ndenge nini. Voilà motuna na nga Papa Roger na zone selo malo. Ok, malobi ezali epai ya monsieur Manwaku Waku s'il vous plaît. Merci mingi penza. Projet wana esalamaka na 2009. Na 2009 nafungolaki école ya musique ezaki na Livulu côté ya intendance et école kendaki nango malamu mais malheureusement pillage moko esalamaka bayaka babukaka na école bayibaka bakiti mwa matériel mosusu ebebaki tout ça et après nayi kobunda komeka ko relancer yango lisusu mais komaki na mwa pasi et ntango mpe nayi kocomprendre nayi kogele projet yango mais sika oyo naza kobongama mpona relancer yango me na forme mosusu et puis nakotia yango na centre ville ozasu na libanda te na libanda Kinshasa te ozapea na kati ya centre ville. Ok, na ntango oyo toleki bongo na motuna ya ndeko mwasi na kombo ya Christine avandi bongo na ville ya Paris na mboka France akomi boye akomi na sepeli mingi mpo na émission ya mokolo ya lelo mpe nazali na esengo ntango nazali koyoka mongongo ya Pepe Feli Manwaku mongongo kitoko oyo ezali mongongo oyo tango tozali kotala na bakulutu oyo basala miziki na biso bango batikali lokola ba symbole minene oyo lelo tozali kokanisa ba oyo tozalaka na bango pe basi bakenda kasi nalingi kotuna na Pepe Feli motuna moko motuna na ngai ezali boye nalingi kotuna ye pona oyo etali bongo moninga na ye oyo babengaki na kombo ya Bimi Ombale azalaki musicien oyo soki asali loyembo en tout cas loyembo na ye ezalaki toujours loyembo moko ebandaki kovanda na mitema ya bato pe kobinisa bato azalaki soki asali loyembo na ye jamais ezalaki korate nyonso ezalaki kaka kitoko makasi yango wana nalingi kotuna est-ce que Bimi azalaka parolier to azalaka pe mosombi ba nzembo ndenge tomonaka epai ya bamusicien mosusu soki akoki korépondre ngai po ete ye azalaki penza proche na ye. Merci. Ok, monsieur Pepe Feli Manwaku malobi ezali epai na s'il vous plaît. En tout cas, merci mingi. Eza nango likambo ya pasi penza te parce que ngai na ndeko na nga André Bimi tozali kokutana mingi kokende kotala na mingi na bandako et puis tango tokutana tosolola et puis nga nakozala mingi na guitare na nga et puis omona tokobeta tokoyemba mais wana toana cadre ya répétition orchestre te et puis toaki na kulutu na biso moko mpo azali kosunga biso mingi eyaki vieux Max Mongadi po omona ta mosusu ndekolera bandi mwa nzembo boye omona vieux Max mpe aya bakisi mwa baide tout ça donc tozosala mwa mosala mingi ensemble yango esalaki ke banzembo ya ndeko eza korate te mpe ezokende toujours bien. Ok, toleki bongo na motuna ya monsieur Timothée avandi bongo na ville ya Luxembourg na mboka Luxembourg akomi boye akomi nazali na esengo mingi pe na pesi bambote mingi epai ya
Pepe Feli Manwaku nalingi kotuna ye motuna moko pona motuna moko na yoka ki batuna ki ye réponse na yango na kukai ko saisir yango malamu te. Motuna o batuna ki ye na oyo etali bongo discussion ya Bimi Ombale na Mbuta Mashakado na yoki apesi réponse alobi ye nde moto abandaki ko gérer ba problème wana po lokola azalaki président ya orchestre yango wana makambo wana ezalaki ezwaki pe ampleur lisusu makasi nungu ekotaki na kati na moma oyo bango musique ezali kobetama. Mais nalingi natuna nanu question moko tango yo ye alobi ke ye nde moto abandaki ko gérer ba makambo nyonso po ete ba problème nyonso ebandaki kokomela ye. Mais bazalaki pe na président na bango o babandaki kobenga soki DV Mwanda na moma wana pe rôle na ye ezalaki nini ye pe akokaki ko gérer ba makambo yango te. Pourquoi batikaki yango kaka na maboko na yo Pepe Feli Manwaku? Soki akoki ko éclaircir nga na esika wana, merci. Ok, Pepe Feli malobi ezali epai na yo s'il vous plaît. Nkokoso wana esalama tozo beta miziki na télévision na plateau ya télévision. Tobundaki kaka ko gérer yango po ekoka koleka nango émission ebeba te oyo bayaki na miso pe na bososoli bango bamonaki ke tozalaki na nkokoso oyo bazalaka na bango na miso te na bososoli te batikala na bango mpe koyeba te ke tozalaki na nkokoso moko makasi ntango tokobeta wana. Mais toutes les façons toza structure tozalaki structure nga nazalaki chef d'orchestre DV Mwanda azalaki Josar Nyoka sous-chef d'orchestre. Donc, Kokoso Sokoreza, tozo vanda na conseil d'administration, to traité yango. Mais natang tozo beta na plateau à télévision, zagindeli kam toka ta musique émission kufa. Mais toka ta musique te fallait to kende na musique na soti na suka et après to traité problème ango na libanda. Il y a spectacle to beta na télévision na Renapek. Ndeko komi lisusu alobi tango Bimi Ombale abimaki akei ezalaki akendeki na ye libela to koma ezalaki mpona koboya moto epela na kati ya scène po ekoki kosuka mpe basimbani na nzoto mpona koevite yango. André Bimi sagesse ezwaki ye apréféraki abima ezalaki nango mpe mabe te ezalaki kitoko ezalaki sagesse monene. Ok, na lolenge pe ndenge bandeko bazali kotuna bamituna na bango na ndenge Monsieur Manwaku wako ozali kopesa biyano ngai pe na kolingana no natuna pe mwa motuna na lisolo yango po na moni bandeko bazali ko insister. Mais na tango Bimi Ombale na Mbuta Mashakado limbisa po ete ngai penza nazali penza spécialiste te na masolo ya makambo ya miziki ya makasi pe événement wana o bato bazali koloba oyo ezali surprise po nanga po na tikala penza ko remarquer yango te kaka ndenge yo moko pe uti koloba ke soki ososola kite okoyeba te nga penza na tikala ko yeba yango te. Mais étant que yo tango zalaki président ya orchestre omoni ke bino nyonso boyaki bozali kobeta miziki bozalaki lisanga aye moment donné miziki nano esili te Bimi Ombale abimi akei yebisa ngai nano kati na motema na yo sentiment nini ozalaki na yango pe ntango miziki esilaki maloba nini oyo yo osololaki na yango na Mbuta Mashakado ntango bosilisi miziki maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Tango ndeko André abimi na scène et apesaki situation parce que ndungu wana bazali kosala wana kati ya scène ezalaki kitoko ata moke te po ezalaki elingaki mpe eperturbe mais nkolo mpena azalaki na biso eperturbaki ata arrangement moke te koswana ezosalama me biso musique ezokende bien puis naza kogere situation nga même temps nazo kodirige musique nazalaka président te mais nazalaka chef d'orchestre ntango wana tozana na président te baprésident bazalaka nano te et puis ntango esilaki nde totraitaki problème yango na niveau ya orchestre pe problème yango esilaki. Ok, Monsieur Claude Moussaï osengi otuna lisusu motuna maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Nga na ngina tuna nga na kulutu Manwaku lelo tozomona bato ya ndonga na ye babozi bapapa wemba baosa ba 40e anniversaire ya orchestre to ya vie musicale zaiko tomoni et puis baza ko inviter
ancien na bango baza koya ko participer na ba concert wana. Est-ce que tozela pe Zaiko grand Zaiko lobi akoloba non nga pe naza ko fêter 44e anniversaire ou bien 40 ans ya vie musicale na nga Zaiko grand Zaiko wawa to bengisa intel chimita o to bandeko mususu ya yebi. Est-ce que to espérer pe loko ane koya ou bien donc ekolekaka ndengwa lokwa grand Zaiko ezongi nango na ba nouvelle écrite ba nouvelle génération. Donc lisolo ane kozala te. Donc c'est ça en fait question ngina tunana na momo. En tout cas lisolo wana penza nga na moto na nge ezalaka pe na sola ngona na ba collègue na nga na benga ba mpe bana na nga na sola na chimita na sola même na général de Fao to sola makamwa na nyoso ba Joël ba Adam Wangisa ba Nzenze Innocent mais au moni eloko andengo na lisolo andengo na po salama il faut sponsor azala na ko préparer dossier na côté pa na ba sponsor natala soki ba sungi yango eko salama mais soki ba sungi te ko apé ko salama te mais j'espère que quoi ko salama. Ok, natango toleki bongo na motuna ya monsieur Valentin avandi bongo na ville ya Anvers na mboka Belgique akomi boye akomi na lingi kotuna motuna moko epai ya monsieur Pepe Feli Manwaku pona ndenge occasion oyo epesameli biso totuna ye bamituna motuna na ngai ezali boye na tango azalaki na orchestre na ye ya Grand Zaiko ndenge bamusicien nyonso tu bazalaka esika moko na ndenge orchestre na ye ezalaki kobeta pe toyebi miziki nini oyo ezalaki kobeta ya solo oyo pe binisa bato mais na kati na bamusicien nyonso ezalaka na musicien nini oyo ye amonaka ete soki ye penza musicien wana tiki Grand Zaiko eke ye penza amoni ete pasi na motema pe azalaki kosouete donc azalaki kosouete te ke musicien wana alongwa pe azalaki penza lokola musicien oyo ye azalaki komona lokola cerveau moteur ya orchestre. Est-ce que akoki kopesa ngai kombo na ye parmi ba musicien nyonso nani azalaki komona penza ke azali musicien oyo azalaki lokola cerveau moteur ya masolo ya orchestre oyo ke soki atiki orchestre ke ye penza azali alingaki azala na susi makasi koleka soki akoki kopesa ngai réponse oyo natuni ye. Ok, monsieur Pepe Feli malobi ezali epai na yo s'il vous plaît. Merci mingi penta omoni que sena umeli na kati na mosala yango sena comprena eloko moko omoni mbonda tango ekomaka elengi mati poso nango epasukaka po nini epasukaka po moto moko ebotamaka entre poso ya mbonda na maboko ya mobeti mbonda. C'est-à-dire na côté wana pasi ezalaka nango sute se na koma vacciner se na comprena eloko nyonso ezalaka na ebandeli ezalaka mpe na suka eloko oyo eza na ebandeli ezanga suka na mokili oyo ya se ya moi eza te donc banda mokolo na comprenaki eloko wana nayebi ke tout est éphémère même ata biso bato tokosokola lelo awa lobilobi tokoleka na biso moto akotika l'éternel awa aza te. Dans structure nyonso pe salamaka ezalaka mpe na suka nango donc esengo na ngai ezalaka kaka ntango natali nyonso esalamaki tosalaki parcours boya tosalaki biloko boye totiaki biloko boye na support voilà eloko boye etikali na histoire d'accord esengo na ngai nyonso esukaka place wana. Ok, na tango toleki bongo na motuna ya monsieur Louis Mbenza avandi bongo na ville ya Madrid na mboka Espagne akomi boye akomi nazali na esengo mingi ndenge nazali kolanda Manwaku Waku Pepe Feli na ba réponse azali kopesa na ba auditeur po ete na minute oyo ndenge pe nga nazali kolanda ye tozali na baninga tozali koyoka ye ezali kosala penza grand plaisir na motuna na nga nalingi natuna ezali boye tango bango babandi musique na moma oyo babandi penza Zaiko tango babandi musique sika nayebaki ete na moma wana moma na bango ezalaki ke babandaki kozwa mosala yango lokola loisir bazalaki penza na makanisite
oyo bazali lokola ekomi lelo oyo ba jeune mingi bakomi ete tanga bandi musique azomona neti akoma kaka na mbongo ebele lelo tango na bango ezalaki tango baza kobeta ezalaki mpo basala bato plaisir mpe bazalaki kozwa mosala yango lokola mwa loisir moko boye me sikoyo nalingi natuna ekomaki na moma nini ntango masolo yango ekomi kopesa bango gu mpe bazwa mwa mbongo mpo ete babanda mpe kosala babesoin na bango bamoni ete mosala yango bakosala ekoki mpe kofuta mbongo ya bien oyo bakokaki kozwa mpe mwa quelque chose wana ekomaki na bamoma nini mpe nalingi kotuna eske yango nde ntango baye koyeba ke mosala yango mpe ezali kofuta oyo bakoki kozala na mwa quelque chose yango nde eyaki kosala ke baseparation eyaki kokoma kati na bango nde yango nde ye atikaki orchestre ya Zaiko soki akoki kopesa nga réponse merci. Ok monsieur Manoa Kouakou malobi ezali epai na yo s'il vous plaît. Merci mingi na motuna mosala ya miziki ya mosala moko pasi okoki kozwa litomba nango te soki oyebani nano te omimonisi nano epa na bato te okomi nano référence te à partir du moment babandi koyeba yo okomi mwa référence badiske na mpe bandi kotekama bato mpe bawaya kofuta tike mpo bakota na spectacle na yo donc omoni biso ozali kolere esami na 69 esengelaki totraverse mwa bambula mpo tokoka kosaffirme to se confirme mpe et confirmation na biso ekobanda na 1973 à partir ya 1973 mosala na biso tobandaka ebandi mpe kofuta biso te bandi kolesa biso ti toye kokende ti ndenge na ngai naye kolongwa na 1980 mais toutes les façons nga kolongwa na ngo ezalaki mpona makambo na mbongo te ezalaki na makambo mosusu ya na makambo mokili. Ok, na tango toleki bongo na motuna ya ndeko mwasi Bibiane avandi bongo na ville ya Zurich na Suisse akomi boye. Akomi nazali na esengo mingi koyoka ndenge nini Manoa Kouakou Pepe Feli azali kopesa biyano na ye na mituna bazali kotuna ye nayebi ete azali musicien oyo azali pe na mboka azali awa na mboka na biso na Suisse po ete nasi na moni ye déjà une fois na Lausanne nayebi ete azali awa na mboka Suisse mais motuna na ngai nalingi natuna ezali boye na yebi ezali na orchestre moko oyo babengi yango kekele oyo niboma areinisa ba ancien nyonso mais nayokaki mutu moko alobi ete Manoa Kouakou pe azali parmi ba musicien na kati na orchestre oyo babengi bongo kekele yango na nalingi kotuna mpo nayeba soki mpenza ezali bongo azali kofaire partie na orchestre ya kekele mpo ndenge na wuti koyoka ke ye azali ko encadrer ba jeune pour na orchestre na ye ya Grand Zaiko. Est-ce que azali na kati ya orchestre kekele ou bien azali na ba activité mosusu motuna nde na lingi koyeba yango wana. Ok monsieur Pepe Feli Manoa Kouakou malobi ezali epai na yo s'il vous plaît. Merci mingi na motuna na nga naza na kati na kekele ezali orchestre eza ko évoluer na France na Paris. Alors, les musiciens bazobeta na kekele baza pe na France na Paris. Ok, monsieur Wari Matingu soko zali pe na motuna mosusu pona monsieur Manoa Kouakou s'il vous plaît. Merci beaucoup na koyeba kopesa ngel suma loba. Motuna ngai pa Pepe Feli zali oyo. On se sentaka quelque part coupable te na ndengi o abandonnaki Zaiko pendant les périodes troubles. Bon, nga na yebite na yoka kisu après que non zaki makama molili donc zaki orge penza yo zaki na kati masolo penza te donc zaki na yo au courant makambo ko kana Zaiko te notamment tango ba pesa ki kiula to bengo le gorodo voilà donc soti non grenouille en français tango nyoka donc ba meli grenouille de na tango na a détrôné complètement a comment qui pratiquement l'unique personne parce que motokoko mais le gorodo mobimbazate na kati ya Zaiko yende amelaki yango yo ozaki ndenge na yebeli yo yebaki yango te est-ce que on se rendaka te que osaraki quand même erreur ya kotika Zaiko pour qui se koko dominote qui se zakalasuka
oh ezaiko qui c'est magie na yebi que ezan qui c'est magie mais en tant qu'enfant de Dieu yo koki ko bimate que qui c'est za corona yo il y a eu plusieurs démonstrations ce que Mobutu alongo na pouvoir de oyo obi que na 40e anniversaire à Bobila Dawana na 40e anniversaire à Bobila Dawana Gbado tango babengaki zaiko que no beta kuna baladi boso c'était babimsa so ba cri ozaki bakoyo baboye pratiquement et ça manki et ça mangolo tokonyema tata polo tokonyema bango nyonso et c'était la chute de Mobutu. Est-ce que vous confirmez ngo parce que biso et puis de deux yo yebakate que ben Manuel Kasoko sorti donc du Gorodo sauter dans les grenouilles américains bobimba pour détruire na Zaïko. En tout cas, les solos on a yo qui ont les lots hein. Peut-être que vous avez raison que ngana yebite hein. Mais ngai na mokendenge na yebeli na mosala ya musique est spirituelle. Musique est dans le domaine moko spirituel. Parce que na rotuna motuna ndeko nanga yo motuna basiko. Est-ce que yo so mona musique? Musique est dans le domaine moko invisible. Et moi na ati. Toko kango bena matoi pe ko pe sabiso moi sentiment na nzoto sensation. Donc na ba sens na biso ndele toko ko sentir to vivre musique. Mais comment na to tika ka jamais comment na. To comment na peut-être instrument. Les offres sonner mais comment na yango to tika comment na yango te. Et ngandenge na yebeli musique ezana belément nyonso na plan spirituel. Et quoi guérir moto et quoi qui peut rebondir bato et quoi bongisa pe bato et quoi qui peut obéir sabato. Musique yango moko na belément na belément musical nyonso ezaka complet na kata musique. Donc na moi connaissance moke naza nango nana tina okende pa na ngaka te pona kende ko yuzwa kisi pona oni toni po musique yango moko déjà na belément nyonso to. Merci mingi. Excusez-moi moke musique ezali eloko ba muse et tu vois très bien que ba muse baza bata mokili ote baza ko évolue na dimension mosusu question lobi na ngai yango ya solo que musique okomona nango te na 3e dimension o tozana ngo sikoyo mais na dimension mosusu oyo ba muse bazalaka pour muse nde asalaka musique. David na Bible a composé psaume mon côté o David a bana papier azo composer nzembo a composer te azwa kangoka kakozwa pour ezoute pas ba muse. C'est ainsi que nous sommes d'accord que la musique est guérir, musique est soulager, musique même maladie incurable au bika nango na musique. J'ai eu beaucoup de témoignages à l'époque mbili ya bela msanga nzembo ata okomi na pasi ndima nzambe ndima ata osali masomo mokili ezali. Bon, on a complètement suivi ça bossa nyango, mais cette chanson là malgré ezaki eyemba madina soi-disant musicien ya mokili, cette maladie là bato bingi tamba yoka cette musique là, cette chanson là tango bato yoka kango pe mingi ba témoigner que babika na nzembo wana. C'est ainsi que na tout à fait d'accord na yo. Ponga na yebi ki yo zali mona nzambe oza na domaine ya occulteté, c'est amen. Au na domaine non on a yebiango to yebiango biso ba to génération moko donc to yebani au na domaine on a te donc aux actes de kazakini ka bleu yo zoko compter kaka na famille papa Azali papa qui était aussi un grand homme na Kinshasa connu de Kinois de l'époque on zoko compter na éducation familiale mais les musique a changé ce ne sont plus les muses au bazako c'est pas ça la musique na Congo et comme si ko biloko mosusu ndezo ça la musique et cette musique a lelo et ko guérir mutute au contraire to tinda moto na perversion. Ok, natango yo to leki bongo na motuna ya monsieur Emani avandi bongo na ville ya Liège na mboka Belgique akomi boye akomi nazali na motuna moko na lingi na tuna na manwa kuwa ku pepe feli motuna na ngai yango oyo na lingi ko tuna boye
po na ye komona ntango bango mpe basalaka bamiziki na bango bazalaka na moma oyo basimbaka mpe bambongo moko ya malamu mpenza na baseri wana po ntango wana soki tozwi mbongo oyo bango basimbaki na ndenge toza komona bamizisien ya mokolo ya lelo oyo ya wenge muzika bajibe piana mpe bawera oyo baza kosimba soki tozwi bavaleri ya bambongo wana na ntango wana mone zaire ndenge ezalaki na makasi na yango na sikoyo soki totali différence mpenza ezali te na bambongo mpe bango baza kosimba me nalingi nayeba po tomoni ete na génération ya bawenge bango basombi bandaku bamituka bamakambo ndenge na ndenge mpo basinvestir mpo na avenir na bango me na ntango mpe ya bino nayebi ke bambongo bino bosimbaki na seri wana ezalaki bambongo moko ya bien mpo na ntango wana mone zaire ezalaki mpenza makasi soki bazwi bavaleri ya mbongo ya ntango wana na lelo oyo différence mpenza ezalaki te eske bino mpe na moma wana bozalaki mpenza na ide ya kosomba mpe bamapangu mpona kosinvestir ou bien bino ezalaki kaka soki bozwi boza kobebisa yango kaka pamba boye yango wana nde eloko ngai nalingi nayeba soki ntango bozwaki bambongo na bino bosalaki na yango mpenza makambo nini ya malamu to ezalaki kaka boza kobebisa yango. Ok, maloba ezali epai na yo monsieur Emmanuel Kouakou s'il vous plaît. tobebisaka te omoni à partir ya 1973 wana tosali barepertoire ya bambeyambeya baeluza bashushuna mbongo ebandi komonana tobandaki kotonga bandako na baparcelle na biso familial biso nyonso tobandaki toconstruisa bamapango mpe oyo bacourant ezalaka te tokotisaka mpe bacourant et tout et puis eza mpe na bandeko basusu mpe oyo bazwaka bavoiture ya 000 km mais bokeseni eza nini ntango tobandi kotonga bandako tosombi mpe bavoiture wana ezalaki litomba ya badroit d'auteur na biso donc obimisi nzembo na yo royalty oyo éditeur akofuta yo nde yango epermettre oyo losombo basaki no nsima otongi ndako bazelo bakayasi tout ça mais na ntango ya sikoyo basponsor bazali biso na ntango na biso basponsor bazalaka te basponsor bazalaka te mpe tokobeta miziki droit d'entrée basalaire na biso na fin du mois eza kosalama na badroit d'entrée bato bazoya kofuta na kokota na concert mais na ntango sikoyo ya génération eye nsima bango baza kobeta baconcert en plein air basociété brassicole ese efuti bango efutaka bango déjà et puis ntango basali mwa contrat moko monene bazwi mwa mbongo ya baprestation ebele bo esali mwa mbongo ebele okoko investir osali mwa makambo donc c'est-à-dire bokeseni ezali génération eye nsima na biso bazwi mbongo koleka biso c'est vrai biso tozwaki mbongo mais tosakanaki mpe na mbongo yango te mais tokoko komekanisa yango nao ya bango te kulutu manoko nakoki kokomplete yo peke na époque na bino mpe mabanga ezalaki ndenge ezalaka te ezalaka neti si fo nayemba yo nakoyemba yo nzembo mobimba nakotia komba moto mosusu te nayembi yo mpenza mpe omona okeba se te na kabeli osu mbongo. Ok, na ntango toleki bongo na motuna ya monsieur Alphonse avandi bongo na ville ya Paris na mboka ya France akomi boye alobi papa Roger ngai na kolinga oyebisa na monsieur Wari nazali d'accord na ye te na likambo oyo awuti koloba ete Emmanuel Kouakou azali moto oyo asimbaki mpenza bakisi te azali propre pe ngai nazali d'accord na yango te. Pourquoi? Parce que tangu Grand Zaiko ebimaki moto oyo orchestre wana eyaka na yango en tout cas nayebi te ezala ta Zaiko langa ezala baviva la muzika moto moko te abandaki kotelema pe ba exploit orchestre wana esali ezalaki soko koti orchestre ya Grand Zaiko wawa bazalaka na peti na bango moko boye azalaki kobeta ngongi soki peti wana abandi kobeta ngongi na moma ya sebene en tout cas ezalaki ondire eloko mosusu ezalaki kokota wana pe komona moto oyo ndenge balobaka mvuya yango wana ngai nalingi natuna epai ya
Pepe Feli eske ya solo penza wana nyosu ezalaki kaka ndenge ya za koloba ete musique ezali eloko moko ya mystère ke emonanaka te eske wana ezali mpona bongo to ye moko mpe ayebaki ete orchestre ezalaki na biloko ya moto ou bien soki ye moko ayebaki te ke orchestre ezalaki na biloko ya moto peut-être ntango mosusu bapeti na ye lokola basheke dan basimbaka me ye ayebaka te soki akoki kopesa ngai réponse. Ah, yo moko ozotuna motuna te namoni ozopesa biyani nga nayeba na ngelo te parce que nga nayebaki eloko te bon eloko na koloba kaka po ntango tobandi ezalaki facile te mais après fallait kozwa stratégie nini tozwaki stratégie yango ezalaki ya kohonore ethnie yaka ntango toye kozwa bayaka ke Grand Zaïko ekomi orchestre bayaka batomboki et c'est là où et c'est déclenché qui donc to créer qui événement moko oyo et kende qui peut malamu na kati na population, ce qui veut dire que et permettre la biso to sala tourna munene na kati ya province ya Bandundu Mobimba. Et à partir ya wana je crois que ya on te ça qui peut synergie ça la qui orchestre tambole ke liboso. Tokotiaka makanisi na biso te ko kisi to non stratégie pe. Mais namoni ndeko aza koinsiste aza kokoma ete peti wana ya ngongi oyo azalaki kobeta ngongi na orchestre ya Grand Zaïko azalaki ondike na biloko ya mystique yo moko mpo osuspectaki peti yango te. Nga nayebi moto ya ngongi azoloba te nabeta mpe na bamusicien ebele mpenza alo nazoyeba sui te soki nani yango azoloba. Ok, monsieur Claude Moussaï topesi yo lisusu maloba s'il vous plaît. Merci papa Roger. Naimina tu na kaka na Zaïko, na Grand Zaïko, na Zaïko co-fondateur ya Grand Zaïko, à part Yemoko, président Manoir. Et puis, deuxième question, na Zaïko, ou la Grand Zaïko, ou la Grand Formule la Zaïko. Et puis que, ba fondateur, la donc, Josa, na Papa Wemba, na entreprise wana. Est-ce que les lois de Zaïko ndenge zawana est-ce que on peut bazaka na droit na kati wana ke bazo ba pourcentage en tant que bato yo ba leader à likambo wana. Et puis troisième question na ngeza ezali na moment mo boto ebike akoma na chrétien akoma beta so musique nzambe donc côté na tika na ye azongi na ye koto lisusu comme il a été au sala ba nzambe na ni na ba Suisse wana et puis na le moto qui soit na zongine kin siko na kamwe ke Grand Zaïko kute zonga siko na ngana ba apesa biso mo position quoi. Bon nakobanda koyano la motuna ya suka ngai na moke o ndenge na yebeli na mosala yango musicien mokili azate, musicien chrétien azate. On est tout court musicien, ou bien aux musicien. C'est comme architecte. Et ça art, na kati ya discipline artistique, art dramatique ezali na art dramatique ba peintre baza ba sculpteur baza banani. Est-ce que c'est bon ka sculpteur moko ya ba chrétien? Asana nega bikeko kaka ya ba Yesu, soki na banani, soki na banani. Bazalaka te architecte opa tongaka bandako ya nzambe kaka azate c'est eza discipline moko artistique donc art eza na limite te ça englobe tout alors yango na ngai na moke na nga ndenge na yebeli musicien chrétien azate musicien mokili azate on est musicien ou bien on n'est pas musicien alors na yango na niko talisa boye musique on nyoso boyoka ya ba chrétien ba non chrétien pe ba beta ngona kati mais nga naza chrétien na ponaka te na botama na famille chrétienne et na tikala pe ko longwa chrétien te naza chrétien ti lelo naza na besoin te na kende ko s'afficher que nga chrétien boito boité batalaka nzeta malamu na mbuma na ngo
donc bato basengeli batala ndenge na nga nazaleli ndenge nazomela bomoi na nga ndenge naosala mosala na nga epai nde ekoyebana soki naza mokristo ya malamu to mokristo ya mabe. E motuna oyo mosusu ezalaki ya badroit mpo na zaiko langalanga no tozwaka badroit te parce que zaiko ya sikoyo eza nkolo mboka, ça n'a rien à voir na ndenge oyo ezalaka ya kala, sikoyo ekoma eloko mosusu. Alors mpona kolanda soki bacofondateur baza na grand zaiko ntango grand zaiko esalamaki, oui cofondateur moko azalaki mais malheureusement pe à son âme asakufa, eza ndeko pekosma yamba ye mpe moto azalaki na likanisi yango, ye moto apesa likanisi wana ke orchestre esalama e tozwa nkombo mosusu te kaka nzembo wana zaiko wawa. Merci mingi. Ok, monsieur Denis Kakoka topesi yo mpe maloba soki oza na motuna mosusu mpona monsieur Manoa Kouakou, s'il vous plaît. Oui, nalingi natuna yo motuna ndeko Manoako ozalaka na ide te ke ata mokolo moko ntango akala bozala kobimisa bapalaki ya oyo ya ba 45 tour wana na moi ya lelo, est-ce que okoki kokanisa te ke mpo obimisa meme nzembo banzembo oyo ya kala na teknologie ya mikolo oyo nasala na bandela yango, oui. Eya faisable, oui. Eza ide ya malamu na note yango nzamba pesanga makasi na oyo esengeli mpona kwa korealize yango comme ça ekosalama nango na retenir ide wana na tia wana kati ya baprojet nanga. Ok, na ntango oyo nazwi motuna ya monsieur Wilfried avandi na ville ya Miami na mboka USA akomi boye. Mais nazali koyebisa na bandeko bazali kote ya boîte boye baka ete tokomi déjà vers la fin na kozwa lisusu mituna mingi te, peut-être une question seulement na kozwa nde nayebisi na bino ke soki ba question mosusu nazwi yango te bomitungisa te. Ndeko Wilfried akomi boye alobi na sepeli mingi nazali komona penza esengo koyoka ndenge nini le grand guitariste Manoa Kouakou azali koloba, ngai nazali kokonfirme azali penza grand musicien ya mboka na biso pona ezali na ba bilembo oyo ezali kolakisa ete asala penza ba bilembo ya mingi na kati na mboka na biso na guitare oyo ye abeta yango ete moyen moto awanga na yango ezali te. Motuna na ngai ezali boye, monsieur Manoa Kouakou, motuna na nga nalingi nayeba stratégie nini ozalaka na yango po ete namonaka soki totali malamu na bamusicien mingi surtout oyo bazali nanu kokontinue miziki ti lelo mpe bazali kosala bakombo bazali na bapolémike moko oyo ezali air moko kobebisa meme mwa image ya miziki na biso. Bapolémike ezanga ntina okomona ntango mosusu na kati na bapolémike wana okomona mpe bagrand musicien oyo basala kombo oyo toyebi bango neti na koki kopesa exemple neti Papa Wemba okomona mpe ntango mosusu na kati na bapolémike wana azali. Mais yo natikala jamais koyoka yo na babiloko oyo ya bapolémike oyo baza koloba boyo lobi boyo ozongisi boye, natikala meme koyoka yo na babiloko wana te. Bozali de oyo ngai nayebi ete na kati na bamakambo wana bozalaka penza te, ezali yo na boziana na etikala koyoka nanu te botelemi boza koloba ke tala boye na masolo ya bapolémike. Yango wana nalingi natuna stratégie nini oyo bosalaka penza to oyo yo osalaka mpona ozala toujours na linie moko oyo eza kolakisa ete ozali penza exemplaire. Ezali po ntango mosusu bato bamemelaka yo bamasolo ya polémike te, yango wana moye pe olobe ezali te, ou bien ezali eloko moko oyo ndenge ezali ndenge babokoli yo ndenge ozali kokola ndenge pe ezali bizaleli na yo, yango na nde etindaka ete okotaka na masolo wana ya bozoba te ya oyo babengi polémike. Soki okoki korepondre ngai na motuna na tuni na yo. Papa Roger, merci. Ok, malobe ezali epai na yo monsieur Manoa Kouakou, s'il vous plaît. Merci mingi pena nakanisi na bomo ya biso bato awa na mokili tozalaka toujours na choix. Et il y a une situation où peut-être que moi opona ezate et comme une contrainte et puis il faut agir vers la dernière avec Kendeli. Mais si quoi on a encore la possibilité de faire le choix,
naponaka baémission ndenge nakoki kokende kosala neti ndenge tokosola boyokanisa mituna nyonso etunami awa motuna oyo ekoki kobota polémique ezalaki te ezalaki nango me nayanoli yango na ndenge ete ebota polémique te nakanisi eza nango kaka ndenge na nga nalingaka nanga makambo na bato te nalingaka problème te donc namonaka problème ebotaka nango kaka mitungisi na mitungisi ezalama na litomba te merci mingi. Ok, natango toleki bongo na motuna ya Monsieur Raymond Chimanga avandi bongo na ville ya Bruxelles akomi boye. Akomi nazali ko confirmer yango pe pona koloba ete Manoaku Waku azali grand guitariste ya mboka na biso na masolo ya miziki oyo bango basili kosala na mboka na biso azali parmi ba monument oyo tokoki kobosana te na kati na mitu na biso. Mais nalingi natuna motuna moko nautaki kolanda tango gouvernement na biso et décoré ba musicien kuna na Congo. Est-ce que ba salaki pe appel na ye Manoaku Waku po ete ba décoré ye azwa pe médaille comme un grand musicien ya mboka na biso ou bien ba bosanaki ye ndenge toza koyoka ba ndeko mosusu bazali kolela pona koloba ete ba bosanaki bango. Est-ce que ye azwaki to ozwaki te? Sikoyo nalingi pe kotuna lisusu nayoki olobi ke osalaki école na yo moko pona kolakisa ba jeune na oitali bongo musique oyo bapiyaki yango. Est-ce que osali demande mosusu auprès ya bakonzi po ete bakoka kosunga yo na likanisi wana ministre ya culture et art akoka kopesa yo mwa maboko po ete okoka korelance lisusu eloko wana po ete ezali malamu soki penza ozali koencadre ba jeune oyo ya lelo na oitali bongo masolo ya miziki ekozala malamu wana nde ezalaki mituna na ngai. Merci. Ok, monsieur Manoaku Waku maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Merci mingi penza. Pona likambo ya médaille en tout cas naza kopesa merci mingi na République lokola reconnaissance wana ezalaki naza parmi bato bakendeki mpe kozwa médaille. Et puis pona likambo etali école nautaki koloba yango awa ke na korelance projet yango me na ndenge mosusu na ndenge nasalelaki yango liboso te. Ok, monsieur Pierre Maziza, natango yo na ebite soko zali sunu na motuna po ete tokomi penza vers la fin ya masolo na biso malobe ezali epai na yo s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger, na ko remercier Kulutu Manoaku. Vraiment naza na esengo ya mingi. Motuna na koki kotuna ezali assez simple. Na yebi que ye asali pe ba cours na ina. Mais na époque wana na époque ya Mobutu na koki koloba ndenge wana ezalaki na orchestre moko national oyo ezalaki souvent ko voyager pe na ye moko Mobutu na chef de l'état oyo babandaki ko interpréter na yebite est-ce que orchestre wana existaka kaka donc na niveau ya bana ina parce que babando beta musique moko ozoyoka ke vraiment o lelo mutu nyonso akomi kaka mbongo. Et puis, est-ce que bango bakoki kosenga na bakonzi te que qu'on puisse relancer eloko ya ndenge wana neti na ba manifestation oyo ya l'état au lieu ba invitaka na lo ba ndenge wana parce que déjà les autres baza na ba sponsor et que ba valoriser lisusu bana ya ina na cadre que ba agrémentaka neti ba manifestation oyo officielle fanfare national ezali wana et orchestre national pe ezali wana. Est-ce que bakoki kosenga na niveau ya ministère te de relancer activité wana soki ezali lisusu te? Voilà motuna na ngai ou proposition yango wana epa ya Kulutu Manoaku. Merci mingi. Moi rectificatif ya moke nga natanga na inate natanga na Beaux-Arts na académie des Beaux-Arts. Oui. Nazande peintre artistique. Et de temps en temps nazali kokende pe na ina
po nazalaka na relation ya malamu na directeur ya kala ya ina monsieur Bouyamba tango wana ezalaka na Cultrana nazala kokende même kosala baatelier mpe mosusu na kati ya ina donc naza na contact ya malamu na kati ya ina et DG actuel ndeko yoka lié azosala mosala kitoko mangomba nyonso outi kotanga wana na kati ya ina ezali bachoral ezali orchestre mpe eza kobeta bamusique congolaise me na bainstrument classique ezali donc bazosala mosala ya malamu na kati ya ina baza kokoma mpe banzembo nyonso na bapartition ndenge baarrangement to bazosala donc oniati mpena na likambo moko oyo ezosalama déjà donc eloko wana ezali déjà merci mingi. Ok, monsieur Wari Matingu na ebite soko zali na likambo mosusu ya koloba to motuna ya kotuna na monsieur Manoa Kouakou po ete tokende koyeba na kopesa ye mot de la fin tokanga masolo na biso maloba ezali pena s'il vous plaît. Merci penza na koyeba kopesa nga maloba nalobi tout simplement bolande ko ngai Pepe Feli et que biso surtout c'est la génération Zaïko to bandi Zaïko to ke bana télé de Kalina na tangwana musique ya Zaïko ekobeta chaque fois na tene to yebi yango soit na université de Kinshasa à l'époque na université na Lovanium ou bien na ESC de ba classe ekobeta mingi yango alors c'est là on se retrouvait tous en tant qu'intellectuels et moi je pense que garder ligne na yo tout simplement perception musique ya kitoko parce que yango nde tozo lutzelati lelo oyo nous c'est piraté tozo yo qui yango déjà partout. Mais si c'est possible, ça n'a juste un chef-d'œuvre qui tourne le la Zaïko Wawa. Ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Oh, yo, ça là. Donc, jusqu'à présent, ça a inégalé. Autobé, c'est un masterpiece. Donc, ça, là, c'est le Zaïko Wawa. Qui n'est pas le nom de l'orchestre, mais qui est cette chanson, Oyo instrumentale, Oyo Beterabiso, Oyo Biso Solinga. Oh, après ça l'examen, au lieu qu'il a après ça l'examen, pose la détendue. Merci beaucoup. Merci Minde ko pesinga ngoya ya makasi pena na nzoto na kosala bino loko wana. Ok, na zali ko itsa déjà na bandeko bazali côté à boîte oyo na zui zali dernière question simana yango to kopesa na monsieur Manoa Kouakou mot de la fin po ete tokende kokanga masolo na biso ya butu ya lelo. Na tango oyo toleki bongo na motuna ya monsieur Kelani ya vandi bongo na mboka Rennes akomi boye akomi bandeko na baye bazali kolanda Pepe Feli Manoa kuna minute oyo mingi lelo soki penza bayebi oyo bauti kosolola na ye na butu ya lelo bandeko boye bakaete azali moto oyo ya pamba te pe bato mosusu bokoki kotia mabolongo lelo na butu ya lelo pe kotia maboko likolo kosenga nzambe merci po ezali neti bouti kosolola na Johnny ya lide oyo ya mboka na biso Congo soki nalobi boye po ete parce que Manoa Kouakou azali moto oyo asali miziki moko oyo na ndenge penza ya solo miziki ya pamba te mais miziki ya solo mais eloko moko nalingi natuna na oyo etali bongo motuna nazali na yango nalingi kotuna ye boye ye alobi ke asali Grand Zaïko kuna na Congo azali ko encadrer ba jeune mais ekosimba ndenge nini po ete un moment donné azali awa na poto un moment donné azali na Kinshasa mais ndenge nini akoki ko encadrer ba jeune wana po ete musique ebongaka ete yo moko patron ozala pembeni wana po ete osurveillaka baleki oyo bazali kolanda musique na yo pe bayoka yo mais soki ekomi ete ya moment mosusu ozali na poto moment mosusu na kin omoni te ke ezali pe kaka na système oza koboma penza mosala yango pourquoi pas ovandi kaka pembeni ya baleki wana po otala ndenge mosala eza kotambola mais ozali un moment donné na poto un moment donné na kin ozali ke masolo yango penze kotambola malamu. Ok, monsieur Manoa Kouakou malobi ezali epai na yo s'il vous plaît. Merci mingi pena ndeko na motuna na yo. Ngai na makanisi nga na programme na ndenge nazo memela mosala nazo zwa ndakisa ya orchestre moko ya ba cubain orchestre Aragon
orchestre Aragon na mokolo na lelo eza 5e génération moto ezosala musique na kati na orchestre wana. Alors ngai na korelancer Grand Zaïko sikoyo eza naza ko former ba jeune po bango nyonso baza na mbula ya bana nanga o na bota naza ko former pe naza ko transmettre bango moi moke oyo naza nango o bakulutu bapesaka nga na ko transmettre bango po mosala et continuer na esprit wana au moins moi catégorie moko ekoka concerner ezwa penza bagage ya mosala ndenge ezalelaka ndenge ezali pe ekotonga ndenge kozalela pona lupi naza kolege bango quelque chose même ata soki lobi naza te bango bako continuer kosala mosala. Merci bandeko babolingo na banzi na onyo subo utaki kolanda ezalaki bongo Monsieur Manoa Kouakou Pepe Feli oyo azalaki elongo na biso na mituna nyonso botunaki ye pe na biyano asilaki kopesa na banzi azalaki clair na biyano na ye pe na tango oyo yambo te tokende kokanga masolo na biso nde biso awa na régie tosengi na Pepe Feli Manoa Kou soki akoki ko betela biso lindanda po ete yango nde ekoka komema biso na clôture ya masolo na biso ya butu ya lelo. Monsieur Pepe Feli Manoa Kouakou topesi yo tana yo betela biso mwa lindanda moko ebongo na sima tokende kokanga masolo na biso ya butu ya lelo s'il vous plaît. Merci Monsieur Manoa Kouakou na lindanda kitoko siliko betela biso bandeko babolingo wana nde zalaki suka ya masolo na biso na onyo suto silaki kosolola topesi merci na bandeko nyostu o bazalaki na biso na kati na masolo ya butu ya lelo topesi merci na Monsieur Pierre Maziza, merci na Monsieur Denis Kakoka, merci na Monsieur Wari Matingu, merci na Monsieur Augustin Kakuji, merci na Monsieur Mike Kassanda pe merci na bandeko nyonso oyo bazalaki kote ya boîte balandi biso pe tobosani te merci na ye moko Monsieur Manoa Kouakou Pepe Feli topesi yo ba merci ya mingi pe tolobi bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zoumel 1000. Merci Radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte un volcan qui a moyen bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel avait raison Aïe! Wow!
Kweno, Josar Mwanza. Bangi tuzola sananga, beto na beto mosaiko yoyo, luzolo yoyo. Nokoshan. President Bolise tuzola sananga, beto na beto mosaiko yoyo, luzolo yoyo. Allez, touchons ça et ça. Jean-René Kolo, Mamalantou. Papitolas. André les Sapoutiers, Adas, Guy Mabita, Alain Djaba, Décidé de faire. Yari Kilumbu, Beka Bango Bigoko, Ko, Samy Sasseur, Nono Makandila, Fier, Jean-René, Solane, Tuzolane, 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 Tuzolane bayaya, Tuzolane, Tuzolane bayaya, Tuzolane aye. Soba de Soba, Soutiat, Tuzolane, 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 Tuzolane bayaya, Tuzolane, Tuzolane bayaya, Tuzolane aye. Viva, 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 President Bacheli, viva, 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 Clément Beya, viva, 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 Serge Moussassa, viva, viva, Maître Wijolo Beya, viva. Voilà, Kita Nase, Kita, Chawi Lindinga, viva. Comme. Kita, Nadimu Penda, viva. Ibal Vekete. Kita, Dafucha Peni, viva. Roger Isso. Kita, Panama ya Tambwe, viva. Voilà, Fotem Paka, Big Master. Yake Oblezo Sasa, De Gol Moulumba. Horizon Massamba. Désiré Lomba Obama. Lando Batibuka, Hilaire Mabelonga, Osaka. Hubert Betamona,
émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto azumeli nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dossier nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.